ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Bienvenue à vous, chers abonnés de ABC One, les habitués, vous qui aimez, vous qui avez choisi ABC One. En tout cas, binobo pona ABC One pour nous kozwa information, pour nous kozwa formation, pour nous se divertir, biso tozakawana, pour nous la bino plaisir. Lelo likambo moko et inquiété biso makasi, o esali biso penza pasi, eza affaire sextape. Oyo et bimi na ba internet o ekoti na ba réseaux sociaux ekoti partout au moni bana na biso ya mikie na ba uniforme baza ko kende pe baza ko sala ba relation sexuelle o ba filmer pe ba publier yango na ba réseaux sociaux. Ministre Auti ko démentir information moko selon laquelle bana wana ba pesa ki bango suspension to ba exclure bango plutôt na système éducatif national nyonso, c'est-à-dire bana wana ba koka ki ko tanga lisusu te awa na République démocratique du Congo to monaki tango décision wana conseil de discipline ya école Saint-Georges parce que bana bazaki à Saint-Georges de biso nyonso to yebi conseil de discipline tango ezwa ki mesure wana ba professeur tango bazaki ko tanga mesure wana ministre azalaki pembeni yango to senga ba proposer biso moi élément wana bo mona ndenge décision wana ekoya ki liboso partenaire du système éducatif congolais, tout protocole confondu. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons des scènes d'immoralité produites par des élèves bien identifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes en cours d'être identifiés. Concernant la vidéo pornographique, il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, qui sont 1. Tumba Kalengai, 2. Bante Kambemba, 3. Ole Elonga, 4. Kanza Diwabanza, 5. Luemba Brito. Et l'élève fille Kanyeba de la 1e des humanités littéraires, ancienne 3e littéraire, du collège Saint-Georges. Voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiens en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les articles en excluant définitivement du collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés, le procès verbal faisant foi. Je tiens à informer l'opinion publique que sur instruction de son Excellence le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, que ces élèves inciviques et immoraux sont interdits d'être inscrits dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Si d'autres cas concernant d'autres élèves de notre école sont dénichés, nous ne tarderons pas à appliquer les mêmes dispositions. Quant à la vidéo des élèves danseurs et danseuses, comme je vous l'ai dit tantôt, les autorités... Bomoni, la sanction qui prévue pour na banawana. Mais quelque temps après, je crois, ministre Akutanakina, ministre Moussoussou ya droits humains, M. Mpoela, ba solo laki,
na sima ya masolo na bango cellule ya communication ya ministre Tony Mwaba o aza ministre ya EPST baye ko sala démenti balobi ke bango ba suspendre bana te to ba exclure bana na système national T, c'est-à-dire ba pekisi bana te ke ba kende ko s'inscrire ailleurs, mais ba longoli bango nde na école wana selon ba règlement d'ordre wana ezaki information ndenge ezaki normal. Mais ngana ye penza mingi kolobela likambo information te eloko ezo pesa pasi yo ezo kamwisa lelo bana na ba komi marginalisé, lelo bana wana bazo mona bango lokola diable. Mais biso tozo mitu na question auteur moral ya comportement ya bana wana eza banani. À part ndenge bana wana basali acte o ya mabe oyo suscité ba débat partout zo le kabat bazo betali solo ya bana wana. Bana o bazui luxe to bazui kilo ya ko se filmer en plein débat sexuel. Pour moi na azwa makanisi wana koma tina niveau wana azui exemple et pas nani. Nani a inspiré bana wana basala makambo wana. C'est vrai, le loto koiko ganga bana mabe génération maudite, mais est-ce que responsabilité zaka ya bana wana? Ce qui to kena kota mibe koto mona ke mineur azana responsable ba acte na été. C'est-à-dire ba parents nanu un baza wana a accusé. Ba parents tontobi kaka ba parents bana wana te. Ba parents mobimba République démocratique du Congo baza accusé na comportement wana. Bano bazu courage ya kosala bongo bazu éducation nini na ndako parce que bazo éducation à libanda mais na ndako bana bazu éducation nini yango wana eza question makasi o tozo tuna lelo ba parents biso toyebi na République démocratique du Congo Kinshasa majorité na biso toza ba chrétien. Bible et lobby instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6 kende kotanga ngo malamu. Yo au laxi moi non nzela malamu. Est-ce que moi na ona ko bunga nzela na parce que azui téléphone ou eza question liboso. Responsabilité ba parents eza lisusu côté nini. Côté oyo bana bazozo ba téléphone baza ko salela sans suivi, sans régulation. Moi na 11 ans 10 ans azan Android azo tia méga azo kota na ba site oh ba parents ba ebité ba parents bazo ka pente en mituna. Qu'est-ce que les enfants font quand ils sont accrochés au téléphone? Ba parents ba ebité nini en pesa mon téléphone nini ya ko privé nini ya ko contrôler wana eza responsabilité à ba parents. Bongo so na bina kota na responsabilité à média. Tant on a lobby média na tali batunyo so balekaka na média na tiena ba journaliste lelo mupanzi na tie ba politicien to uti komona ba sex step ba politicien a ebele. Est-ce que bango ba inspiré bana anate pour ba politicien ba sali ba sex step? Normalement il fallait ba zoa ba mesure to ba punition to bengara exemplaire pour ebangisa ba to misusu ba sala ngote. Mais le to moni ba politicien misusu bazaki na bazaki ko auteur ya ba sex step lelo ba komi élevé bazui ba rôle na boyi kotanga ba kombo. Mais boyebi ke mikolo uti le katozali na politicien moko azalaki milliers na ba réseaux sociaux parce que ba lakisa ki nidité na ye. Mais lelo biso nyonso to bosani to komo betele maboko parce qu'a komi à la tête ya province moko alors a inspiré bana nini. Ce qui to longwe na ngamba ba politicien o to moni ba sex step ya ba politicien makasi tambola ki toke na ngamba ba musicien tokoloba yango ba musicien mususu lelo baza inquiété te même o baza chrétien même ba musicien to bengaka profane to moni ba sex step na bango punition nini l'état pesaki bango o to bengaka punition exemplaire, c'est-à-dire pour batu ba comprendre que basala ki mabe ba punir bango mususu ye wana azala libéré mystérieusement alors que toza oye bakazo kende prison centrale de Makala o to bengaka centre pénitentiaire. Ye wana kuna ba libéré à continuer vie par continuer carrière na musicale normal. Lelo bana bazozwa star tozo benga Rebo lokola modèle ya ba adolescente bana nyos balingi jipa Rebo ketcha Rebo suki ya Rebo azolata ndenge nini éducation ni azo pesa bana nyos wana tozo lobate aza ko s'afficher na compagnon na ye oh non ba balani officiellement te aza ko annoncer kaza na zemi alors que ba bali était mais aza ko inspirer nini na jeunesse wana eza ba question toza ko mituna tant tozo ganga ke bana
bana baza bana mabe mais photo mituna bango ba poser acte mais nani a inspiré ki bana o basal est-ce que société congolaise est pesi bana o nini pour que bana ba koma na niveau o lelo ministre azui à démentir yango mais bana na balongoli bango na école avenir na bango ekozala nini est-ce que bana na ba ko inspirer bana mususu te basala yango parce que to loba yango média ezara na ba effet ezara pe na ba effet contraire bino bozo laksa pona ko décrier pona ko décourager mais ça na bana mususu ba mona bana na ba komi le roi ba star ba basala ebo tika biso peto meka ndenge to médiatiser loko est-ce que to yeba te ke ba cas similaire e ko botama est-ce que to zoyeba te ke bana ba ko copier bana mususu ba ko copier lelo ezo tambola partout na ba téléphone bana mususu ba ko ba biso pe to sala ngo mais to comme sala ngo to filmer biso pe to mekanan ba prévention nini ba mesure nini to zui. C'est vrai to exclure bana na école. C'est vrai bana na lelo ba komi presque marginalisé. Ce que ezaki na tango kala. Mais musu ba bannir bango na société. Mais si koyo. Est-ce que acte wana suki wana? L'État na kena ministre ya enseignement yemoko. Na ba ministère ya ba genre famille et enfant. Est-ce que ba koyi ko vanda te ba luka? Na ba programme ya ba cours bazo pesa bana ba kotisa ba cours eza lié na sexualité. C'est vrai bon le ba ke cours éducation à la vie ezali mais cours éducation à la vie eza cours besi broka sala selon la réalité akutana ki na contré oyaza ki nango mais il faut actualiser avec la réalité actuelle tant ya sala ki yango ba réseaux sociaux eza quitté bana bazaki na accès na pornographie lokola bazana ngo lelo te. Est-ce que si ba vanda na mboko ba raisonner comment faire pour na ko éduquer sexuellement bana na biso bande ko bozo comprendre que ba responsabilité eza partagée lelo to gangi to lobby bana basali mabe et tout mais tozo mituna ba politicien o basali yango oyo to moni ba sex step na bango na ba télévision na ba réseaux sociaux nyonso bana pe bazui ba sex step ba politicien ba télécharger pe na ba téléphone na bango bana pe batali lelo ba politicien wana à part Dio Mindongala oyo tozo mona bazo kanga zo kota prison pona ba abus au mineur nani lisusu bakangi nani lisusu ba pesi punition po bana ba mona ke teli kambo ezara mabe soki muto asali yango bakangaka batiaka na prison basala kaboy parce que soki muto asali mabe bo punir et interpeller ba misusu ba mona ke ti basali mabe yango ba pesi punition lelo modèle nini to pesi na ba jeune bana na biso bazozwa nani lokola modèle ba politicien ka bango wana o bazo kamba mboka bazo pona bazo voter ba loi kuna na assemblée nationale ba assemblée provinciale na biso ezo voter ba loi. Est-ce que makamba ba sex tepo ba vandela kiango te ba luka ba réfléchir parce que ezo toucher na moralité ya république mobimba kunezaka ka débat ya ba motion contre ba individu parce que na suka tamba sa commission mwambongo ekobima ba yebi ke likambo éducation so to bito landela on to lela wapi nani olandela lelo tozo ganga bana basali mabe mais to pesi bango nini lokwa modèle exemple nini to pesi bana kaka bato bazo kamba mboka o bazo lukate ba bongisa ta kota censure ba chanson nini obana biso bazo yoka parce que la musique inspire aka musique na biso congolaise lelo ça ko inspirer nini na ba adolescent banzembo ezo beta ya ba insanité ata muto akena censure a justifier buzoba na ya yembi mais batala ka texte batala pe contexte akolo bakena lobeli mai ya régie des eaux mais ce qui bolandi contexte en nzembo bo comprendre que mai ya lobeleza ya régie des eaux te est-ce que bino bo suka na texte to bo tala pe contexte
pour censurer mutu. Est-ce que ça malam ba comportement ya modèle o ba nzembo ya modèle o ezo beta oyo bana baza ko yoka eza ko inspirer ni nani azo censurer ba nzembo wana na ba musicien oyo ya minene to mona ke baza ba papa mikolo baza na bana bango pe baza ba parents je me dis ba nzembo na bango bazo beta so ba yoka ngo na bana bango pe biso tozana bana yo ozana bana oyoka mwana mukie azoyemba nzembo mo innocemment mwana azoyemba oyebisi non ne chante pas cette chanson eza mabe mwana tonyo maman pourquoi papa pourquoi ozangi explication ya kopesa pona nini ba insanité ba DJ o ba koti kisasa mubimba est-ce que ba toi service culture bazalaka te na ba maison communale na biso pona kolandela makambo ba DJ bazoyemba mibale libala na kindumbo ponini kindumba bazozongisa normal qualité nini bazako elok ba vertu nini bazokotsa bana biso na mutu tout ça ezoleka na misu ya ba politicien bato biso to pesa confiance pour ba kamba mboka nani azo réguler secteur wana ya musique parce que musique est un moyen éducatif pe est-ce que musique na biso eza ko éduquer bana lelo parents ko peksa mwana ko yoka musique wana te na télévision zolanda te mais na téléphone aza nango to ko kimela wapi pona ko éviter ba makambo ba pasteur o bana bazwa ki lokwa ba modèle o business tozwa ka lokwa ba modèle le to comme on a ba sexta pa ba pasteur ya ba musicien chrétien eza ko tambola na ba réseaux sociaux bana tango baza ko mona eza ko inspirer bango nini et na suka nango bato wana société esali nini pona bango pour que ba punition na bango ezala exemplaire bana ba comprendre que ça mabi baba o ekoti kisasa mobimba ba o to benga kuzu ao ekomi partout ba hôtel ba flamingo bo to benga hôtel te ba maison de passage ekomi combien bana musu bazokota na ba uniforme lelo to mona bana mikie ba mineur ba 22h ba 23h na ba boîte de nuit service wane bana ekokangeza wapi bato baza ko landela na lelo baza wapi pour que lelo bana oyo to banda ko condamner avant de condamner c'est vrai que basali mabe mais faut to mituna qu'est-ce qu'on a fait to pesa ki bango nini loko la base nani a inspiré bana ou est-ce que ça bisoté ba mikolo parce que les enfants ont reproduit ce qu'ils voient banzembo nyonso ba musicien bazo yemba o eza lié na sexualité ba elengi ba sukali o nyonso bana bazo kana banzembo yango nde bazo pratiquer siko lelo biso to bité banana baza mabe il faut pas pesa bango punition c'est vrai il faut pas za punir mais na sima nango ngana yo to kanti nini wale za ba question to za komituna ana ABC1 bino pe beaucoup répondre beaucoup loba beaucoup réagir poto sunga tango bango bazo kokate biso pe to ko sunga to ko apporter un plus si j'ai auto tika ngote to ko yambela ngo ba professeur to ko yambela ngo ba pasteur to ko yambela ngo ba musicien parce que bango baza ba éducateur ya masse ba parents peu baza makasi ya koloba ba kopesa biso ba solution ba piste de sortie pour la situation au crise au koti même tina éducation ya bana biso bato bakoya ba kopesa ba piste à solution parce que na âge wana nazota ba âge bana wana pas plus de 18 ans mususu na 14 ans soki 13 ans tant moi na komi na niveau c'est vrai il y a les instincts et joua quand on se toque na psychologie ba biso te eza maturation sexuelle na âge adolescence moi na zara na posa ya rapport sexuel eza normal pour la croissance
et qu'on peut pousser à ne koluka mais c'est to benga on ni tact wana bana bazana ngo ya ko se faire filmer wana susu wana eza lisusu instincté wana eza reflet wana eza likambo société pesi bana parce que na muntu eza normal à cet âge mwana zana na ba posa ba relation sexuelle et tout mais il y a qu'au filmer, il y a qu'au ça la cri, il y a qu'au reproduire ba position bana ba mona na pornographie. Wana ezali sous maturation te. Wana siko ekomi likambo. Il y a image aux sociétés pesi. Les enfants ont reproduit ce que la société leur donne. En tout cas, wana ezaki ba question makasi ototuni. Ko punir eza malamu. Mais na sima ya ko punir, tozo penser nini? Pour être makambo oyo et se répéter les sous-soutés. En tout cas, lelo ezaki kaka ba question. Fidèles abonnés na yaki kaka na ba question. Biso na bino toza ba parents. Yo o landi vidéo o partager yango. Ozape na réponse ya ko pesa. Ozape na piste solution ya ko pesa. Benga biso komela biso ABC wana ezaka wana pona bino. Toza wana pona koluka ba solution na problème oyo ezo baby sa République démocratique du Congo. Tokokuta na mbala sima. Tokozongela pe sujet oyo cette fois-là na ba toko renforcer toko luka ba solution pour que to préserver bana biso. Kobo salate s'abonner, ko s'abonner yo mon côté. Benga baninga pe ba s'abonner. Cliquez la cloche de notification pour que vous ayez une vidéo sika air nyonso. En tout cas, toza a pona osa musala. ABC wana eza ya bino, biso toza ya bino, bino pe boza ya biso na kuta na bino mba sima. Ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television.